Mbote bandi ya Congo Lokole news.com na bandeko balanda biso na Lokole ya Congo ba. Lelo Congo Lokole ezotamsa micro na ye na centre ville kotuna bandeko phénomène bicenta synthétiseur ezali nini. Lelo tokoma mona ba jeune garçon na ba garçon ya mikolo akomona zova na mwasi azumwa na batbalingi au moins lelo a synthé ko synthé ba yo tikele mwasi batuna ebo o ya ngaite. Oh awangani oh zemina ngaite oh pechanga zaki na bajo ebele yango to comprendre te ezali po kozanga mbongo azoki ma charge ou bien ezana ka kana ikane ka ezana ke pechwana asala nga boye foka na kanele o mona kaneli acheze bawangani Congo Lokole ezotambola kotuna bandeko ba papa kotuna pe bandeko papa eza po na nini to lelisa Lokole. Mbote papa. Mbote mingi mama. Leo tozomona na mboka la biso ekomi phénomène synthétiseur. Donc la kisi ba jeune garçon ba comme ko synthé au moins na botia mwana batuzemi au moins na wanga ntozo ebate bazo ki ma charge ozanga place kozwa mwana mwasi abatu otiaye hapa ndepa na bino ou bien eza kozanga mbongo ou bien azomi mona kaza mwana mukie moyen aza na mwasi ezate ou bien eza pona nini. Omoni mboka eza mapasi misali eza te bana bazokola na bana basi kozanga azoluka mwa soutien mwa savon akokutana na mobali abetaka na match apesi ezemi bango nyonso baza kaka libanda bazolala na salon mwa eza te po azwa ye atia ye na ndako. Mais tout le monde va papa la biso ata makala. Eh bazoyi ba mama na biso mona mama aza na 12 ans papa aza na 15 ans mais parce que si comme on a maman zo baboti bon point ni de l'autre on a 15 ans sur sento mo wangani o moni kalezala ki bato bazala ki pe belete ba conseil pe bana kala ba banda ko yoka ba conseil akobala suivant ya famille na ye mais lelo eza kokutana na ba classe kokutana na ba coin na ndako ya mobali bayebi mwasi te na ndako ya basi bayebi mobali te bosituki kaka zembi moni waneza pasi. Conseil no pesa bana o soka sente omona boy na e ba wangani bo akowanga na simanango bayebaka kaka bana obe na botaki na mwasi kingandi mwana nangaza kuna soki azwi mbongo akolanda conseil pesa mwa pasi pona kopesa pe mboka eza mobulu makasi mobulu akozanga mbongo na misala mais bolingo wana balinganaki mais mwesi ko bafanda babokola mwana deza pasi so ba famille papa famille mobali na famille mwasi fo bayokana balancer bana basala bango ndenge nini obako zala. OK merci mingi. Ezali pe foti pe aba parents mobali akoki kolinga mwasi na ye mais tanga kokoma kuna pri bakotsenga ye ekozala mwa koko sopazo yango moni pe ko sente komi mingi na libala la sera batata na biso ezalaki mwa symbole mais lelo oyo ekomi penja somo 20 kaze $3000 awa kuta mona kambongo wana te yango moni bakati kanzela mukutsi ya ko sente mabende ko wangana metango ndimi responsable na yo ekozala kamwa bien. En tout cas mama likamwana toye kokuta biso batu tobotami na mboka toye kokuta ba jeune na Kinshasa pona kozwa mukumba ya mwasi babanga kango mingi mais biso na mboka soko komi ba 30 ans 32 ans esengeli kozwa kaka mwasi pona kobota bana ngoza jeune pona kokolisa bana wana kokima mukumba penya na zemi eza penya na litoma na moko na mukete sengeka soki otie mwasi zemi ozwa charge nango obokola yo moko po déjà yo moko motolingaki babipe bakomi mela bamela o mabe bamela o mabe na bakisa bakoko komela komela mo eloko epesi eposa mwasi ake kotia mwasi zemi boye. En tout cas pona bimela mela eza mabe te biso tozobika na mboka kaka na biloko ya bonkoko tozoteka pona kobaka komela pona kobongisa nzoto
eza te mpona komela mpona kosala kindumba eza mpona koentretien nzoto kokimisa bafaiblesse kokimisa bolemu na kati ya nzoto en tout cas biloko wana yango tosalaka yango puke bato bamela mpo ezongisa mpenza nzoto ya mobali na moto ndenge ezali bon lokwa naza na mwasi kolinga mpenza esu libanda nakoki kosala yango te mpo ezweli mpenza na mipezaka na ezweli eza moke ifo kozala kaka na mamo aza na ye na ndako libanda esusu. En tout cas conseil nazopesa bango ka eloko wana eza mabe mpo biso nyonso toza na bana ngonga likama wana esalemi na libota ya moninga ekopesa kaka pasi ngai mpe ekomela ngai te moto nde asentaki mwana na ngai awangani yango mibali kaka bilingalinga wana bazolingaka wana te ndeko na ngai te mpona kobeta mbeli te soki moto atie mwana nazemi esenge yindi moko aya na kati ya ndako amilobela ndenge nini esalamaki mais moto azwa donc irresponsable esika avandi eyebanaka te to mpe bakendaka kolala to na bawapi o to wapi yango ayebanaki yo te akendeki na ye kaka boli kama wana mpe ekomela ngai eloko wana te ezalaki nde basentaki nde basentaki nde mwana na ngai ya mwasi mokumba wana nyonso ngai moko moto nazwaki yango na ndako. Merci papa. Donc, réponse par rapport à la question des allées. D'abord, au Kima, Kououanga les allées soumou. Na loko yo salé. Les autres dépendent de la conscience à moto. Et puis, si nous voulons parler d'irresponsabilité, comment est-ce que vous allez responsable au nouveau dans mon abattu? Parce qu'avant, j'ai mis ce que Babezio Moussou a dit comme Babezio Moussou, soit des responsables de quoi au salaire à moto. Donc, Zama B, Nagouanga Nabazemi. Ou soit, tu as thème jusqu'à ce que vous moyen que Bali, moi aussi, nous avons une époule que on est arrivé et arrivé notre invité. Moi, je suis marié, c'est difficile de comprendre à quoi on a pour parce que avant la bota, avant la bala, j'avais aussi un enfant, la botaille avant, j'étais responsable, j'ai donné l'enfant le nom de mon père, j'ai chargé jusqu'à ce que moi, la bota m'a pas collé. Alors, conseil bien ali d'abord ko kanga motema ko sala ki mobali o ki o fiancé moi sinayo o balier pour que blo rone ko maté mais soki ke o balier te o senteye o wangane et là ko la sumu deux fois o senteye d'abord il a péché et puis o wangane comme sous péché c'est ça. Merci. Bon, ils ont la possibilité belé mosusu to wangana te problème pe zaki papa au moins a facture l'équipe belé des fois pe musala malonge zate yango mona choué zate puis basi aebike et pas na bango des fois balé amatembele papa moi me sentais bien alors aoluka tout à cause sa papa date les 15 les 16 azuze mpo ayonganya me papa. Bon, son en charge na boya maman bana ngate na encadrer ka mwana je n'ai pas le choix alors son a moi quelque chose na pesa oteki ata fufu mais na boya maman to bona n'est pas cité bona wanga na te bo biso ba mongo na bangala to bongo to boya na biso bana te ata kutu ngate na ondimaka so FC yanga na ondima po ya biso to a patriarca mais pas ba Congo ah bo mwana mwasi ndaza assure so FC yanga na zui mais na bien école msute biso wanga na te biso ata 15 to zoar ta matembele to bunda biso wanga na te monga wanga na mwana nete mama. Bon eza malamu te l'enfant c'est l'héritage donc ceux qui mwana oyebi avenir nete ceux qui ozemi so zasir ko bando rode na masana so mwana okokate salela biloko ebimi bakapoti biloko ebele bolimbisa. Mais alors, kouanga na te ndima charge ya mwasi. Sale la couchement à Boti, hôpital à moins cher ya cher ezali kouanga na te. To se pelango te po okoboma okosala pe to longola akufi ozu sous problème ya grave. Donc to linganga na encourager te ba mibale ba wanga na basi. Nga papa ata oyebsinga 10 na ondima. Ata na musala malonga te. Merci. Bon
non ba mibala lelo misu baza ba irresponsable ba okima na bango charge donc alingaka abe sa vie ya fille moko ya arrivaka alula fille moko ko alingaka ete jour azui alingaka abe sa vie na ebongo atikile mo charge mo boya kene baza ba irresponsable mais siko mibala ba bino basi karaba mibali pembeni yo mwasi omoza mobali moko misato olobini sikoyo bajo zem na Antoine yo ketanga Paul bakojo zem epa ya gocho ebekitabe British ale yo ketanga Antoine eza pona nini yango lo mwe bazowanga na ti bon basi musu baza lukoso ya mbongo basi musu baza lukoso ya mbongo eza pe bongo nde bango pe baloba mais basi musu baza lukoso ya mbongo mona zala dana moi dene côté mo boye sikoyo ataka o amoni kaza na moi position akwela sikonda kwela bon so zem so pesa misu makasi lifo wanga bali mususu pena mona zemi pesa ye bozeli pe mona na bote mi pena donc ye pena mais awanga na kaka ona kimtema mabeza to mona ngo azo sala ngona makasi ba misusu mususu akana ki mais moi ça akana ki te moi ça la kaka peut-être le son balem soit ko bloquer na makasi zemine awanga nika pasi so carrière bon conseil ezaka mibali o bawanga na basi mwana babwaka kaete ata yo wanga ni nzamba yebi ndima po mwana alikabo po baboti ta yo ndimi nzamba yebi ndeni ya kopesa lombongo po olesa ye basi pe o bazokende bawanga na bango bino pe o bakenda kozwa mibalo zi tiki mwasi bible bi mwasi aza bonheur tango za bonheur tango kepa mobali wana so za bonheur aozwa po asipote mais so otala ana otala mutu mobo mutema ke wana titulaire bimi awa okausa poshi na ye tango yaba ndozwa te za po na yo conseil na opesa basi yango wana zana mobali moko esana ngelo te changer na opelo bon tokolo banini eza mibali misu bazana ba irresponsable peut-être bela mibali bakanisa pose à responsable il faut azala nandaku azana mwasi nandaku azana mitu kwanda muni keza responsable ok mutu faut en sens que responsabilité atoko za mutu katoza nandaku te mais ozoyeba ke likamo tina osala ngo po likamo so tan ndo sa on na opezalaka likamo no tina olinga mwana batu lobi likamo ko kwea naza capable ya continuer atana za mbongo te ndeka ndio mwasa ocholoba tant ndime lo kwa neza yo nzambe pa oyeba ndene ya ko benir yo po makamna ope ekende liboso mais soko wanga nyango yango mo ba via ba mbele mbele bakoma ka boy akia sente wa vi na epe ezo progresser te po okoto olobi mabe okoto pa la kelo mabe tant bana ba saba makila na yo carrément malédiction na ekolanda yo ekozwa yo mais côté na biso net biso basi ezabe arrive pe biso basi pe biso to za système de chéri 3 chéri obimina 5 na ban siko biso mona na minute na biso yango na vraiment biso mona ozoye bateke ekoya ke loko lipa te yango za nani motelo luki oke mais otante oyo oabi petit to so mobala yebi kake o tournaka na 2 chéri mo boyo ya yebi mala muta yeba na ete poso yebi na ete soka yebi ke na ozala na yemoko peut-être ko ndima o mais tant yebi ke peut-être année moins sérieuse point ndimo pesa na feza facilité on ndimo pe na pasi po wangana et après mbem so mona ayebi na pese meza ya ngai mais tellement que yebi ko tambola awa po salo ko awangani na epenza osomona mais donc elo kala ngala lobaka yango wana sinongo bon conseil comme tel pour na biso basi pour ngapela za mwasi ezaka ke to bande nini ya kotambola pour nzoto même bible yango mo lobi c'est lui qui trouve une femme trouve le bonheur biso basi toza dans son temps si vie na yo bien aux amonsama là même na foyer na un jour donc nzoto ezate po opesa ngona oyo so za mbali moko kangama mbala na moko so ki omoni ko za na 2 trophées ou 3 trophées malamu o boy o soko lingo so omoni ke oyo linga makasi otikali kaka na oyo linga ka makasi ba oyo zora bango ko ba machine o tie bango à l'écart poni lobi bolingo ezala pona mbongo te
mais etambola ntena mona mbongo pourtant bolingo ezali mobala amona ke te mwana mwasi na linganga ata aza na eloko te soki aza moto mayele mpe ya malamu ntango akozwa aokangela mpe maboko te aotika opete po yebiki afia na linganga mpe na ntango apasi tika tosala nini tokumbela kaka mais ntango ayebiki oza awa yango mona biso bagene fille ebele mbe bawanga na biso mwa mobala oza na confiance noto po yebi misusu na mona akanga na ye mpe yo te mais yo kaka apete lolinga na bula ata mbona oyo msango kaka ya pamba esili et surtout pe biso na biso ba fille ba milliers to vendre photo e bande ni akofanda amso mo buzo bato osala mo na quartier mo ba veni mo basi ba yebi buzo bosalaka amso mo na veni moko et surtout na veni to vandaka to koma da femme to ba to ko linga na ate poka même bato a veni mo ndo bebisila biso makambo okozo mbali no bia utile musika eza mbali mso za système akotuna ka via bato ke fio na lingi na ngasa sependa na ngasa abu ka bato wana baonde ba obebisela yo alors yango biso ba fille to ebaka ndeni ni ya kotambola ndenge ni ya koyeba kovana na bato po vi na yo pe ekene liboso lolo problème ko koela yo mobala ebike te fille wana yo kana na problème mabete azana témoignage bien na assumer kaka responsabilité na ngai bon normalement mibali o azana mwasi na ndaku mibali o azana mwasi na ndaku soka na mwasi na ndaku kolinga te ko luka lisu libanda yo za na mwasi na na ba charge na ozeke luka lisu libanda ozeke luka lisu libanda pona nini bon pona nengo na lisu to longoli so par exemple azana mwasi na ndaku te ndetsa lingi jeune fille libanda a sente soka wanganye ba misusu ba wangana kana sentiment awangani kaka azoki mwana batu pasaka na ye awanga na ye azoki mwana batu pasaka ne awanga na ye ba misusu azoki mwana batu pasaka na ye awanga na ye mais ba misusu azoki ye vraiment po basala love bazala na ye mais so moni ba misusu azowanga ne malinga ki awanga ne parce que ayoka ki azana ba mibale belé yango moni ke amoni ke soka ndimi zemi wana ye misusu zango zemi na ye te misusu zemi mutu mususu akondima zemi moko boyo ezaki ya ye te yango moni ke ba misusu bawanganaka ba misusu basala ngo na nko mais n'est-ce pas que ba mibali nyonso ola lingena loba yango wana merci na mutuna wana otuni ngai ezaka pona okima charge te puisque avant ya kolinga mwasi toyebake nazo supporter charge soki likambo wana yaka par hasard ezaka mabe na biso te omona opesi mwasi confiance bozoko vivre na ye lobi oya se retrouver boza 5-5 na ba so tolandi terme nanu ya 5-5 mibali to basi bato babimisaka yango eza basi siko tanga na ebike non toza 5-5 na ba comment est-il possible na koyi kovanda ban ya 5-5 or bango soki bavandisa biso lokola kiti ya chauffeur ezaka pona mutu moko mbelende biloko wana eyaka te na yango soki bazwi neti bapareil basali ba recensement na Kinshasa omona la majorité ya bana oyo tozana bango na kati ya ndako oya se retrouver ta mususu bana wana baza bana na yo te zeme azwaka kote mususu aya opesa ngo mutu mususu babibilo ba papa bosola kilo za mwasi me o libérer kilo yango moni ke ba mama ba okindaka ba kote mususu bon balobi ke biso to solola kilo neti ngande na vandi ya musani nazosala nazoteka mai tangu ngana lingi ye nazana musala te yesi kwa linganga pwani ifala luko muto ya liberaka facile po azala l'aise tango lingi muto ya salaka te il faut que supporter nyos yamana siko biloko wanga na bino momoni ke non azali na ba 5-5 na ba asima yo linga zaka na yo moko kaka yango fo sente o wanga ne kaka sente o wanga ni mais effectivement nzambe asalaka mwasi pona mutu moko mbali pe pona mutu moko tango tokomi 5-5 na ba donc cela veut dire ye akomi lokola mutuka tango ebulaka bavandisa biso 5-5 na ba soki ebule zonga epana ne zonga epakolo mutuka ti mutuka na kobula ne eza mwasi be mobali eza mwasi basi bato babula mibali ta ya solo mama ya solo gojo british ozoyo ona zoe biso ya solo bazaka ba chauffeur ya bituka baole bakumbaka gojo le véritable british est-ce que eza ya solo eza ya solo nakopesa exemple ya copine na ngai kombone 207 mwa mwasi bapesa kombo 207 pona nini ya bulaka naye eboyo yebike mwasi abulaka oke kangama ne supwani mais okoyeba ndenge nini vérité yebanaka na nsima bozo vivre na ye ti nde obanda osala ba jeu d'attrape oya moneke no toza 4-5 na ba osa nini
ta musu pe zem déjà c'est koti siko oila osiko ke do papa ese chakanga mi akomi na sérieux ba mais tant na yebi ke no toza déjà 3 4 5 na ban osa ni no wanga nati moya ozo makila mutu musu ezada ya mwana to boya na biso mama pardon lokola tozaki 5 ya zeme eza ya ngaite mais soki aza ye moko to vivra na ye moko eloko eza très important na ba jeune fille na lobanano eza très important ezani tango bolingani na jeune garçon sala partout les moyens avant tout ya kosangisene nzoto oyeba esika avandaka et pas papa na ye et pas maman na ye ba monaka yo ba confirmer yo po lobi soki zeme ye même ye a voyager akenda tawapi papa na na maman na ye baza reconnaissant que nos jeunes filles yo abanda ya awa na mwana na biso donc wana po wanga neza passe mais lelo soki osali ndengo zo tambola boy otambole na ba 18h 19h OK kuta bango ba place ya molili na basi abanzete na ba veni mobo ya molili siko tangu zemi wana ekoti na molili mais makamune nyonso pe komi ya molili ozomona mais soki atambola ki na bosembo na moi bazomone na mutu nyonso jeune garçon azala na courage wanga na ete en plus bango pe balingi ko supporter te netinga naza souffrant nde naza boye na simple coopérant na kozwa mwa 2000 3000 na okene na libéré appétit zo 2000 3000 bango balingi bongo te bango balingi bato ba $10 $20 donc eloko nde zo conduire bango na malheur ya mwana. Merci maman. Tokomi na suka ya reportage na biso boyoki ndenge ba papa balobi na ba maman balobi donc eza mwa passe mukepo ba papa balobi ke non ba on ba sentara basi basaka mambwelengi te mais nazo senga na bino ba mama eyo okelinga oyebi ke mobile na okelinga avant de pa na bango nyoso basalelaka ye siko yo ke kondima epe tina ekoma tina niveau acha ozema wanga siko charge wana omemango pa bapara ye pe mobile kule pa na ye azokima ne charge peut-être roza azala mwasi na ye na ndako amoni ke yo soka ndimi yo ke kuna ndako ke cha trouble na kati ya foyer na ye bon omona kosani akowanga na yo ou bien oza mwa mke bino na bino ba ya mike ba chozemi mobile omona ke so na ke kuna papa osilika aobengana ngana ndako naza na place ochote omona awangani donc bino basi otalaka place nini okecha mutu place nini kolinga bilinga linga te o muninga naza mwasi na mobali ngapena ke kolinga eza malamu te vraiment to sepelisa ba parents na biso ne ba parents na biso pe ba sepelisa ya bango to sepelisa pe ba parents na biso napesi merci et pas papi ewale ye mutazu ba image oyo napesi merci na Gidi Luisengo yene mutaza numéro 1 ya congolocolenews.com napesi merci na Patrick Nsala yende mutamonte yango napesi ba mbote belé et pas Charles Falefel et siko za kuna na Belgique napesi mbote napesi bino nyonso mbote napesi bandeko o balandaka biso na lokole ya Congo esika boza kuna karaté sortie officielle et aux allées 11 octobre nayebi ke bino bato balandaka biso na congolocolenews.com eza na lokole ya Congo vraiment tokuta na kuna le 11 octobre na Pays-Bas eza bien donc eza site moko eza malamu moka nde congolocole ezali eza nango te site ya distraction te eza site oyo eteyaka site oyo ezosongisa bino mutu ezonga na nzela vraiment napesi bino merci ebele mbote ebele donc kuna na lokole ya Congo tozomona Placide de Jésus ye mo aza kuna na Pointe kande mama Gidi Bisengo aza ana kin kande ye pe aza kuna na Pays-Bas vraiment napesi bino ba mbota trop napesi susu Claudia Kovane esko za na Belgique napesi ba mbote ebele tumona na mbala sima na reportage mususu merci.